na likinda oto tikala na ye Manix batelela biso mwana o Manix bayemba na banzembo na mbongo libale kokani te mbongo libale bini mukie so moni serviteur oleka na télévision ofinga muninga na serviteur aza parmi bato basimba kisi Manix akokuta na une église te Manix asambelaka te c'est un païen dans 2 semaines ils ont senga dana kita kuna pona ko pesa rapport to ngana kita kana tomba ya nyoso na pesa rapport Manix qualité désormais na komi engagé kosimba te keba na l'état voilà ana lekite na sima ana yaya te na liboso rythme ça écoute-moi bien nga so na télévision na ko sa ba black te ya mokili afenta biso na kombo Yesu. Ah bon? Aza muto ba kisi papa, omoni kisi e ana tanango. Omoni kisi e ana suka nango. Un vrai chrétien, un véritable chrétien akole kana teveta finga baninga nai. Oh pasteur oh alinga beta pasteur. Alinga beta oh non impossible. Na biso ba chrétien zalakati. Kasi landa ngai pourquoi Zamba pointaki ngai Zamba poni ngai papa je suis le seul on a yana mboka na ebisi ba pasteur boza minibi ngai wana place o tia ngai te wana siko okena ngai te papa ba serviteur de Dieu à Congo ya bien bazan mais bazan mukie mais pasteur prophète de Nile sa bible surtout bozaka ba faux pasteur lukuta na ye ani ben na ye moko na famille na ye na nzoto na ngai te poso na nzoto na ngai e risque comme asko ya makofi oh pasteur oniwe na mboko so na zanani mozo pekisa mo poli mo sala mo papa na pekisa comme na ninga mtapo tanga buzoba te so potinga bizobe oyebanga na mboko so na nani nzamba ni le pourquoi papa oyoki soulèvement populaire oyo zela na Congo oyoka sa soulèvement populaire esalamela wapi na kati église na pesi yo 2 semaines oyoka soulèvement populaire église na église oyoka batumbi pasteur na bango nzambe mama na nga na sa mabele na pesi yo 2 semaines oyoka bandimi nde baotumba batata na bango eza prophétie na yo église manipule batu dadi azoyebisa bamama diagonese balamba fumbwa bazwa nie na ye batia na kati ya fumbwa église elia bandimi bazoba mondimi bindima lipo bapakola nie mondima azolia bino bandimi bokokufa mabe bapaster nemo bampapa église elongoli basi bazemi na niveau moko aliseki te ebele ozomona na batombo kuna na bacimetière c'est l'église basi ebele bakata bango batrompe c'est l'église papa nga mpona église isagi bomona mutanga na bango bokomona ngo mpe bokamwe nga nasala maseki te vous blaquez avec les gens ekomi nini yango nga na bana bino toza awa papa naosilisa bato manduki contre le gouvernement te contre sko église nayebisi yo oyoka masase ebeta na Congo mais oyo ezolinga banda dans 2 semaines mon frère okumisa nzambe oyebanga na mboka osonana nani contre l'église nzambe asiliki nzambe atomboki oyo akosakana na église akufa mabe tata pambola biso. Voilà, merci beaucoup na bandeko tout bozolanda biso na yebike na salon Messi na bandal na kwati masiwana bozolanda biso Messi semi dollar semi et puis Christopher Swana oyo tozakane à chaque fois na salon Messi wana merci beaucoup na Stella Soma na Esa Gayar merci beaucoup na famille Louvois Lumobimba bambote na bino to kota na question suka mwana o babi batika na mabonga ko na oki ke ba batika na maboko na yo
o encadré azwa mobala malonga rythme samu lelo oyo batikaki na maboko na yo na pasteur Moïse Mbiye ake kobala Manik Chibuki oyo fait rigola ayemba banzembu abwa kaka bato ebele bakoti yango balobi en tout cas il fallait pas ritia sala oyo asali wana a décevoir na ba serre na ebele bakoti likambo yango yo etanke mosali na nzambe ozoloba merci troublement pa koti na minute ona mboka on a popolé dans mon pensa batu bien de surtout l'église. C'est bien moi le pasteur lité à Kanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko beta batu lengo na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Oko ta hôpital. E ba le kauki. Bambi sa mene babimi. Vima na soko vimba na. Pasuka soko pasuka. Oko sale le côté papa wala maloba musicien moki etali ngaite mwana loba ngo o nzambe ebisinga na loba maloba ya moweyi basaka na wana mote na loba siko na loba siko vérité voilà émission comme na ngoni loba vérité voilà na loba siko vérité voilà maloba ya moweyi basaka na kana ngote ngai tangu Sœur Marie atikela kinga mwana na eba kite atikela kinga mwana na likambu nini lobi na lali na vision ya marabi meni ngazo bisanga lobi abo mosala nzambe na tikela kinga mwana po obalisa ina mutu mususu te kasi natikelaki yo mwana po yo nde obala ye oh wana na vision ngana musala nzambe kozwanga n'importe qui te na regrete lelo kosali nasengaki mowei limisa ngai mpo na respecte mowei te kasi atako na fi chance ya kobala ye te esengeli na encadre ti na suka landa koyebana ezali nde ngambo baninga basangisi lokumu nyongo na mbongo dokotelo yeine nalingaka masanga ekotelinga malade sigarete ndenge moko nalingaka sigarete ebebisinga sante natikala yenga moko na mokili lokola moyo ebotama na ndeko te maladi ekotumisanga bakokundanga na ye sanduku moko maladi ekonyokolo ngai elingi koloba nini wana nzembo ya Pepe Kale papa musicien profane yo bandeko komoni profane mais Pepe Kale c'est un chrétien. ah bon Pepe Kale aza na lola ndeko na ngai oh Charles Mumbaya baza na lifelo oh nazo biso vérité Ritz pourquoi na emise mbuana na yembaka nzem par rapport à message koyebana ezali ndenga mbo Ritz aza mwana ya star ake kobala lisusu mobalo aza star landa c'est très capital makambo na loba bato bayebana mabala na bango ewumelaka te oh landa bato bayebana mabala na bango ewumelaka te kasi bakulutu balobaka to souhaiter bonne chance esika babandaki esika bakutanaki soki na boîte soki na bar to
pe na hotel moyenga na to yeba ezate autant église ce qui est église non 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 Manix a kokuta na une église té bon Manix asambelaka te c'est un païen te akendaka prière papa nanu na mona place azo sambela te Manix na na sambela te landa libale salami to ekotala mbongo o Manix bayemba na banzembo na mbongo ya libale kokani te mbongo ya libale bini mukie landa te ndeko na ngai oni mo contredit nga point na contredit ote papa soso lisa te kate ndeko na okasi na mono limbisa ndeko to continuer mais soso ba makambo ya vérité mbongo ya bini mukie voilà famille bazwa combien biso pe basala nzambe tozwa combien mwana wana atikala mpo na nga moko te atikala na maboko ya Deni atikala na maboko ya Soni atikala na maboko ya Kenza atikala na maboko ya Ngiasa atikala na maboko ya biso nyonso na petit oyo Moïse zobinge petit bino bokasa libumu ezalaki mokolo yoza mokolo continue libumu ezalaki mokolo te wana tu baza baleki ba Michel baza baleki ba José Nzita ba baleki ba Mike Kalamba ba baleki ba Denis Les ba baleki te ba Denis Ngonde na bosani Denis Ngonde baleki Denis Ngonde amwana muketi ngana Denis Ngonde on ekara inani c'est bon là ba kapa Denis na 47 ans na 48 ans non c'est vérité toi on ekara inani Denis Ngonde to mona bino bokasa so mutu abimisa album esima ko mokolo landa te na beta bisolo voilà mbongo ebimi mokie kasi vie eza boye bible ezoloba chaque chose a son temps Manix yoka conseil osali vie na mboko yo bayembi na banzembu otambola papa bible ezoloba chaque chose a son temps oyo eleke sesa nini eleka tokomi siko na vie ya sika likambo ozomona tokoti yango pamba te tokota yango kaka na susi moko ya ndeko na biso Marie Misamu mutu nyonso na Kongo alinga ariti riti akoma mwana ya Kongole nyonso toko kolinga te toyoka riti azwi likambo toko kolinga te toyoka riti azwi problème papa suwe na biso ozalaki riti abala mobali ya malonga akutana na voyu te nalobi te ke aza voyu po ozobalwaka makambo na ngai natali coiffure ya Manix nga lobi te mutu mpe na kala kozala ne mpe sérieux te mena lelo akomi sérieux papa elongi na yo naopesa siko message prophétique aneo ezosila te tootya Manix maboko évangéliste évangéliste Cashmani évangéliste papa omoni makambo na oloba naotya mai na munoko te voilà dans l'église na yo pour la cellule musu na porte la Londres c'est ça landa po natindaki déjà maloba baya koyambango apona bondela pona bango tokende mpe kotala tombe ya mama po toyebisa mama ke mwana na yo azwi mobali po dans 2 semaines ezosenga dana kita kuna mpona kopesa rapport po nga na kitaka na tomba ya air nyonso napesa rapport tokolanda yo mpe na caméra bokolanda na kopesa rapport landa mwana moko mwana likinda oyo totikala na ye yango nazosenga Manix batelela biso mwana riti ozomona riti ana leki te na nsima ana yaya te na liboso
abota ma fille unique rythme ça écoute-moi bien nga so na ina télévision na ko ça ba black té yo kangai bote ya na bino ni balé botia sérieux na kati anda kwa libala na posa makelele te prenez la lukaki qui star le loto suki wapi le loto za wapi prenez na gauche musicien chrétien na droite na nini libala za la pona sentiment te na balé pe na pona mbongo yepe na balé po sa mwana mutu ayebana ki mbo na moka na lini bongo te libala zelo ko saka na ngote landa na pesa lo yebo mi balé bazoué boaka na moto mbabola tona fulu finisamu zwa bazoué nyoso boaka na moto yamba bola papa mwana mosali nzambe ko zwanga luma te nazolanda Cashman yoka manix osali susu selité désormais na komi engagé kosimba te keba na l'état voilà okaka nzembo wana mais wana ba chanson profane c'est ba yemba ba pesa ba désormais na komi engagé kosimba te keba na l'état papa ngana yema nzembo pona ngana yema nzembo na conseil na kati balanda fo bayemba papa muni teli na ngai o comprendre que abe koko ayibe teli na ngai abe koko oui o comprendre moi abe koko ayibe teli mona ninga papa na nzemba papa yemba likola liwala libala soko esimite eza ngonga o banzembo akestere kobeta na ndako libala soko esimite bomeni via Kester na ndako Kester ayemba via mabala na yi lananga na boke makambo na zoyemba ayemba via kobotola ebasi babotola ebasi mingi tala Kester ekoyemba bongisa mwasi na yo nzinziye à l'époque nini na tango Mobutu bani babotola ye mwasi to une époque oyo ayeko ye afumu pa Kester sala pena musala te manix osimba sika basimbaka te manix otouche sika batushaka te omoni rythme sam amwana na ngai rythme sam amwana ya kongole nyonso tomini bajeke na mwana oyo sakana na mwana papa na oboma mutu na maboko na obeta masasi na osima mutu na nzoto rit landa kobala te po binisa album esimbi te olobi te tika na sani na bala papa nalobaka nyonso sauf rien kotalama eza koyo kobeta te ezotalama me ezobeta te rit tata pambola yo nabondela mpo na libala na bango yawe nzambe abomoi nabondeli mpo na rythme sam mwana likinda mwana moko totikala na ye yawe nzambe tata tolelaki makasi mpo na susio totikala nango tozalaka soki tomoni rit toyokaka esengo tomoni mama na ye nzambe alona nayebi manix Cashman bien aza mpe mobali oyo azalaka shosho na makambo ya bolingo nzambe nalingi osopa moto na matrice ya rythme sam
nkolo sopa moto bana basopana bana basopana amen nana posa nazwa ndoli amen ate lonyango eza mabebe ninga kopesa ngo ndoi te kasi rythme sama apesa ngo ndoi Cashman nana posa nzambe otya Cashman motema moto otya rythme sama matrice chaleur po bana basopana yawe nzambe tata nayebi ete mobali oyo azwi aza mobali oyo basi balingaka mingi mpe balandaka ye mingi nzambe aveugle basi nyonso balandaka Cashman Manix basi nyonso balandaka ye aveugle bango nkolo Yesu Masiya nabondeli mpo na libala toyambi yango na esengo balobaka soki moninga azwi sepela na sepeli ata na kotikala na regret Cashman nazozwa yo mwana te kasi nazozwa yo mbanda obotoli ngai mwasi kasi napamboli bino bokende liboso na kombo na Yesu Kristu amen amen. Voilà, bongo tokomi na suka ya émission la biso loba vérité bo sentir vérité pasteur lité ya kanda lobi pour na sujet ya ba pasteur na biso ya église de koti bulu yeke et puis il y a ndeko na biso oyo azali alobi beke aza mwana ya ba congolais nyonso rythme samu bandeko na biso ya basi botika na ko luka ba polémique wana botika mwana vanda kimia bongo tozopesa ba pasteur lité ya kanda mwa maloba suka na minute muke na bandeko balani. Merci beaucoup. Tata Pambola Bisso, benga na plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89 78 37 29. Catégorie à soutien nyonso soutenir. Kubana na sous-kilote, kubana na singlet, nyonso za na ngoli nzanza tomate, pesa ngai selo bozwi na yo, baki ya kotia na musapi, montre, chaînette, chemise, veste, soulier, pambola ngai ekozala mabete. Basemi. Le grand Djogo, le véritable Djogo, Djogo international, Mobeti Ndembo Moumoni, Congolais na kati ya Chine, azo sopa ba chinois, Oscar Maritou, Mobeti ya solo tata pambola yo, équipe nationale, ezo lela yo, maina misu. Nabo sanité, le royaume des chaussures, na bandali Chibangu, avenue Patou, numéro 2 bis, arrêt pharmacie, au commune na bandali Chibangu, au kokuta maison, le royaume des chaussures, bako latisa yo, gounion so oyolingi. Pour na anniversaire, pour na fête à mariage, à taper beaucoup feli et chanza, soin. Le royaume des chaussures, avenue Patou numéro 2, na bandali Chibangu, arrêt pharmacie, au contournement mobile. Mobile ya mbinga, bon garçon, au tali mobile au milieu pour sepel na ye, mbinga mobile, na 4 États-Unis, héritier mpaka, 7500 gigas, na 4 États-Unis. PC loko, ozwa eloko, elamba nelamba, héritier mpaka tata pambola yo, na bo sanité, Elikia, Christian Kambaji na Lille kuna na France, tata pambola yo, ozo solo la te, Elikia Christian, omone na kati ba mabanga batu mususu, po bazo solo la te. Elikia Christian Kambaji, kalate na okata yo. Wana na ebisyo na ochama ina munokote, na okata yo. Na okata yo, Elikia Christian Kambaji, na okata yo na Lille. Solo la. Le véritable boss confirmé. Mbongo zo sopana na nzoto na ye, nanga moko na so kamwa. Toyebi bato mbongo basaka bilongi mabe, kasi muto mbongo oyo tale longia kitoko. Le boss Jacques Sobanoka na kati États-Unis, le boss Jacques Sobanoka tata pambola yo. Merci. Voilà, tozaki bongo na pasteur lité akanda maga bosani mutu moko oyo na lobaka chaque fois
apesaka ye mbote na émission mais lelo nga mona sala surprise ya moto wana tikana pesa merci na pasteur Lité ya kanda nenga ndimaki kozwa invitation na biso na Feza TV RDC chaîne OP oki ko yebisa bato ba s'abonner mais peselanga mama ni mama mboto. Merci beaucoup. Bobo to eza lolenge na ye ko salisa bato eza habitude na ye ko yokela bato mawa eza comportement na ye. Merci ningo rappeler nga ke na botama na mama tata pambola yo. Mama ni mama. Maman Olive Lombe Kabila Initiative Plus OLK tata pambola yo mama solution mama ya boboto na bakisela kaye abanda yango kala eza lolenge na ye na bakisela kaye boye abanda yango kala eza lolenge na ye tata apambola mama mikolebele amona bakoko. Merci. Merci beaucoup. J'espère que tu as ici émission. Joyeux anniversaire à toi, Brinette Maloula, depuis les États-Unis. Moi, je suis papa cardinal Maloula, cardinal à solo. Andy Maloula, mon sponsor officiel. Il y a Brinette Maloula, il y a Blandine Maloula, depuis les États-Unis. Na pesi bino bambote belé français ti muluba cher. Na pesi bambote belé Zola de la Cruz, ma meilleure chemise. Bambote na yo fait rigola yemba. Bambote la bandeko tout boningaka Feza TV RDC Mama Titi la source Daminzila Mama Abe Mama na Lisson bandeko tout bana membre belé na pesi bino bambote soki actualité zali tokolukela bino kaka pasteur Lité ya kanda poto lobela ba sujet mususu oyo koyela biso. Merci beaucoup. Kimia pe bolingo ezala toujours na mabota na bino tokutani à la prochaine occasion. Jerry Kobetox drapeau na kingo émission Loba Vérité. Tokutani Mbalasi.